la ya solo. Oh Yesu Masia, tu dis que belle fille prière. Tu dis que belle fille ma bonne Nzambe. Bayini Satana nyonso tu bayini nyonso to Nzambe. Boakela bango moto kumbaka ya prophète ya prophète Baal. Nzambe tumba tendresse. Nzambe tumba suma. Nzambe suma mislolo. Nzambe tumba yakolo. Nzambe tumba yano. Nzambe tumba paresi. Moura de la presse pour ma chérie mon frère Nzambe. Obiki sa yete. Tumba. Nzambe confondre sila. Sila. The Dog, 5e épisode, le nombre de viewers, tout le monde a été par rapport au Sikoyo, il y a quoi ya Belgique Andi. Nenga sale la kamakamuna ye. Nenga beta absolument 100 ans. Nazo mona pe mo mkie donc ba la famille bota faut la mkape. Wana c'est ça va nai. Famille bota. Famille bota ba fan au batala ba film. Au batala ba film. Balongwa na distraction, balongwa na distraction donc boti tika muta finga omoni ela muto muta échec. Ndalora toujours ma finga. Bandira de quoi? Muto échec ndalora toujours ma finga. Ah donc ma finga ezali pour la échec. Ah mais voilà c'est ça. Papa on va makasi soki oleki opesa bango mayele bako ma conscient ba fingi yo mais na kokende kolanda ko full eloko na bango artiste na baza na kambona ti bango yeba kambona ti bango so yeba ekaka tege pinga ya timba ya kunela kofinga mais eloko etali ke mutu kende kotala yango pourtant na lobeke décor a bengi ngai na akomela nga na beti via bien okanisi nga na komeli yo pona pekisa yo ba mission na kombo na nga non bakisa kutu ba mission zwa na yo zwa ta na yo loba vraiment mais tour na nga ekozala yango na ye penya na répondre décor ayebi ka sai décor ma ai mais tu m'avais dit de saluer mo kambo oh alors quand tu mona Chikoba pe obeti na mbata et puis ce soit peta les sous au décor je continue les sous continue mimi sa sous au pe bomba ki donc dès qu'on a biso sila asa entouré na bateau ba bimisa ba matière bata makiona et on a be nini na be ma bata makiona et bata makiona ozo pa et puis ndeko na biso sila apesa ba mo pe sous nzela akwa kai ba maleki na yo ozo pa wana ebi makasi oyi mama ema yete ema kesila mtatindi bandela ema yete ema kesila mtatindi Miss Lolo même pas vrai si elle a fait vie dans les 5 derniers films na bango au moins elle fait petit makasi on est ici là la film est au petit otala mana et on chata 10 Kozo dedok, okitati na sima dedok, kozo na sima, tina ba sima, kozo na pe ya biso pe tina sima, omone mwa bebe peto makasi. Mais ba ofinga yo mama mbozo. Mais musala na mwa mwana. Musala ben conscient ofinga. Et tina na koso. Omoni belvi kandi aza mutu oyo so azalaki mutema mabe fe ba ndeko nyonso. Il va comédien mais alingaka pesa si alikanisa osa chaîne bandele le comment soki belvi kandi kaka ndenge koloba kazala mutema mabe pe ba comédien ko baza bataba pa na yete ba succès ya bani ba succès ya bani ne belvi kandi alingaka pesa si la idée était pour ça la chaîne mais somaza bino webe ba raté Souma, ba tendresse, ba nani, ba Miss Lolo, ba yagola. Ba famille bota révolté. Ba famille bota révolté. Tika boy. Oh, bongo nani Souma. Nenge te yoka idi solo. Azala négociation garde du corps.
émission na bino ebandi famille libota systématique papa kuluto famille libota vesa créative ya famille libota bonjour na bino ba bonsoir na bino di lelo bokambo na koti na nzembo te parce que naza na méchant ekotikala méchant vesa kariba babaswe tala bokitani na yo en version na maboke di nana telemisa tige na maboke azala te ko ya kolobela artiste Chéri Kobetox papa kuluta famille bota vesa ya famille bota Solozina evanda betuni ba différence yena système ya kubunzila buka mona buka bukila tala Belvi azala ba master te azana adversaire te mazande na ba collègue azana adversaire te azakane na ba collègue pour match ezali terrain ya milangi arbitre avec les semaines baba match wana to éviter soki osuka ndenge nini famille bota tombola maboko pepa maboko likolo loba shalom esika nyonso ozalili Chéri Kobetos papa kulutu la famille bota toujours mutu ya mayele à côté de maman Belvi Kandi Poutine de l'écriture na ba conseil na ye tala to ye na tige tala billage à plateau tala makambu parce que maman Belvi Kandi ana mutu bato to lobele pe photos ana mutu ndeko nyonso lobelaka Belvi créer ça la créativité ya sika 2024 papa kulutu a chapeauté na ye na système ya kotanga ba nombre de vie pour la bolakisa bato ndenge Belvi Kandi azotalama kaka 2024 habillage à plateau evandi ozomona arrière plan na ngai ça c'est papa kulutu famille bota di bon mélange à na ba sitoche te bon mélange à na ba torchon te on mélange pas les torchons avec les serviettes dit voilà tout bon na biso na petit final télévision ba mbote na bino ba beaucoup feli ba mes condoléances na bino na ba famille tout nzamba lola ke de conseiller mitem ake de consoler mitem na bino ba to bozo fêter ba anniversaire ngaye ba joyeux anniversaire na bino motama elamu nzamba pesa bino o boza na mo bosenga émission ezali enregistré na République démocratique du Congo otuna nga wapi na Kinshasa label quelque part tolobaka toujours que toza likolo na illustration image kuna bona exception ne toza likolo di plateau eza likolo makasi parce que ici c'est le problème d'organisation et de professionnalisme kala mingi te ba habillage ko chanzaka kaka ngai famille bota na zone la bino mabe to esko ko solo la masolo oyo mena ko sala ngamo te ndenge bande ko bolelie ndenge bato bozo senga ye toza toujours na baku conscient abaku conscient on lelo ye ko dévoiler makamu ebele oyo bande ko na biso basalaka ya mabe et puis abaku conscient o lelo aye avandisi idéologie evandi bondimie alors bomesana mingi na ngai na ye souffrir nanu mingi parce que na ozaka na ye kaka Chéri Kobetos mojalisi Chéri Kobetos ne papa na bino faiseur des stars na maternité na kanaka makolote pona kobimisa tendresse na kanaka makolote pona kobimisa zuma kopese ba coaching wana sosana ba émission babali oto na kanaka makolote pona kobimisa ye na maternité na kanaka makolote pona kobimisa bana belé basima ba micro rien n'empêche na bana muso ya théâtre mwana zali belle vie na ndenge siko ya kimwana mobali asalisaka bato badesivaka ye bolamu na ngai bofuta di ata na bana na nga nazolela bino mabe nazolela Aisha bampeledi ya liboso ya famille nazolelo mabe nazolela gradimba ya mabe ngai grand prêtre Dylan mulanga di bosko silikini na pesi leki na mama okumu Dylan mulanga ya maman na ye Rogeline Kabwala une fille pas comme les autres mwana mu ya mutabani nesko ya longue jambe nango bosileki nini voilà alors lelo tozolobela nanu makambo etali promotion ya film tokolobela mpe na baku conscient po ye mpe ayaka koloba mpe azaka ndiye milieu du village tokosolola film ya mama Belvi Kandi ndenge ezokende 5e épisode komonaki lobi elelo tosowana bino mpe makambo oyo
Souma lelo so benga Belleville Jean 10-10. Jean 10-10 webi be elingi koloba nini. Na Belleville. Na ndeko na biso sila nani akoki kozala Jean 10-10. Pourquoi mon abu quoi na ko tsa sikoyo abaku conscient na nzembo. Nzela mususu te ulana obele se nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo obele yo. Nani akolakisa nzela solo soki nzambe te. Biso ba oyo soki nzambe te na kweya kao bato makoki bamekanga bakenda na nga na hôpital tension 0. Mais nzambe alakisa bango ke oza ba eloko te. Munga matala lobi ndenge nini olamuki di na bandalo wana hôpital na biso mission na ko wana na Chibango wana. Munga bi olamuki ndenge nini batuki mera na biso priya makasi. Kapi maolo na bina sambila wapona bana na nga. Alors nzela mosusu te na kolanda. Boko luka biso. Toyoki deja ndenge bozolo ba. Omoni kasangulu. Na lobaka moi chaque fois. Nga soki mutu ameki nga Jésus Christ aza likolo. Papa kusu mupanzi. Fumukimba munase et puis Mama Maria na kindamba zali. Nego yom tozo tala nga osaka bémission internet. Ko prier na l'église ote ba yebisa lobe ko bonga lobe ko voyager. Prier na l'église à molimo. Eza bongo te. Bala naka spiritualité na yo po awa tozo na monde ya ba vampire. Batu babakela batu maladi na monde oyo. Likunya mutema mabe. Bakenda ba Pointe Noire. Kokende kwa mvutaka baninga. Soyo bo Mama Maria zanganga. Seke yo pose ozara pembe na nganga. Isopi, on les a réponses vite fait nous qui sont zombies sont écoutés dans mon total lié t'as moi linza. Voilà, bah vous conseil bonjour. Ouais, bonjour, grand jury comme le talk, c'est pas pour toute la famille Bota. Merci, excusez, merci. L'année on peut signer sous opportunité. Il y a collègues ici sur l'émission, on a pu sous merci na ba kondi arti final. La PC papa pasteur na son mot tebisi ko. Mais c'est M. Bamote bisiko zali, merci, ils ont occasion. Ils ont sacré les grands plateaux à Batouboé. Mote pe na ba abaku conscient nyoso. Mote na bana nyoso la famille Bota oyo balingaka. Maman la biso Belleville Kandi. Donc bamote na biso vraiment trop. Voilà. Alors lelo abaku conscient batouboé mesana ngana auto. Ba mo senga ngana auto papa ko tu faut poser na abaku conscient parce que bozo solo là droit chemin. Alors, film Lilo ya Maman Belleville, oza quand même na libota o mangoza pa ko ko thérapie film. Lilo film Maman Belleville. Des dogs. Lilo on l'a rappelé des dogs quand la salle il y a prononcer titre voilà. Des dogs le bezaki 5e épisode. Je crois bien, les lots de tout ça, l'émission Awa, 6e épisode de Sokota. Avancement, il y a des docs pour ce moment, Ndengeni. Ouais, ça va avancer qui toko. Moni, la yonka n'est la lobaka. Et l'eau, biloko sur les qui toko, tu vas lier à mon appétit. Tika boy. Oui, biloko sur les qui toko, tu vas lier à mon appétit. Parce que moni, les lots qui koti, et ça n'a pas vieux belé. Et ça dit que le roi au monde a monté, et l'eau au roi, aïe, l'obi na tonga la boutou, aïe, na tonga, ouais, vous t'as des victoires. Tu as eu à 100. Tu vas mettre ton moni des dogs, quoi qu'il peut, on va se Belleville Kandi, on va la mort à suivre à faire belé. La fille, on a eu, c'est long, papa Kouloutou. Famille du côté de l'Ébi, on a la fille, on a été. Et eux, on va faire la vie belé. Et puis, par rapport à place où. Par rapport à un peu de place où tu te places au Zalaka. Oui, parce que les lots, on va mettre fort. Pas à Bakouk, non, il y a la Moussama, on va Bakouk conscient. Pour Bakouk, il y a des gens qui ont cassé ceux qui ont l'équipe, ils vont finir. Mais dans le retard, on va faire. Papa ko ba makasi soki o leki o pesa bango mayele ba ko ma conscient ba fini yo mais na ko kende ko landa ko fule loko na bango ba mais artiste na bazana makambona ti bango ba makambona ti bango so yeba e ka te gevena ya jimba ya kunela ko finga mais eloko etali ke mutu kende ko tala yango parce que omoni lelo no moni ba c'est un Belleville Kandi ba ça do sala pièce pour tout le monde
Et ça, on va y aller, on va tirer. Peut-être que le couple a joué tous en basi. Peut-être que la famille n'est pas tous à bout. Voilà. On va y aller, on va bien bon, les parties sont pour moi qui étaient là, on va pour les arnaquades, c'était évité. Mais là, c'est quoi des dogs, 5e épisode, le nombre de viewers, au monde entier qui par rapport à poids et à par rapport à quoi il y a poids et à Belvi Kandi. Nenga salé la Ramakamuna. Nenga bête, ça absolument 100 ans. Mais au monde a peu mon qui donc la famille bota faut la mukapé. On a ça va nan. Famille bota. Famille bota est fan au battre la film. Mais au battre la film. Ballon on a distraction. Ballon on a distraction donc boti tika muta finga au moni et là muta échec. N'aura toujours ma finga. Bandira le quoi? Muto échec n'aura toujours ma finga. Ah donc ma finga ezali pour la échec. Ah mais voilà c'est ça. Vous comprenez? Pas de famille bota na banina na ba fan. Naoya bana ya famille bota. Bana ya famille bota. Ba fan ya mama Belvi Kandi bolo mwana distraction. O moins so moni mutake finga tika ya finga na ye. Yo yaka consommer des docs. Oh maman Belvi Kandi a cheli biso. Et ça va conseiller moko ya bien Nathalie yango. Nathalie moi maman na Bernadette. Comprendre pourquoi ta bota la nanu botika distraction et puis na lobela batu oyo balobelaka mama Belvi Kandi. Tika boy. Bolo mwana distraction. Bolo tela soki joki compétence afandi nena mona ka yo. Ozo pesa ozo lobela penda makambu ya pièce. Neti de donc ozo lobela ozo kota ti la profondeur. Quel film? Bato balobela mama Belvi Kandi. Boza la logo la batendresse te. Boza la logo ba zooma te. Botika bongo boza la bongo te. Bola mu omoni ngana za na. Bandela na eloko wana. Bato balobela mama Belvi Kandi. Boza la logo la batendresse te. Boza la logo ba zooma te. Bola muka. Ozo comprendre. Bola ko pesa ça parce que omoni mama Belvi Kandi. Omoni so ozo lobela mutu. Mutu ngo za mutaka échec. Yo pe ba argument za la te. Mais so ozo lobela mutu yo. Azam tabe échec. Azam tabe victoire. On m'a pas dit mais on nous a manqué. On dit pesa mbote. On peut singa nzoto malili. Na mona na baku kwa maele boete. On peut singa nzoto malili. Sila ndeko nanga. Oza ba baku musuba za maele. Mais ozoboka bango mabanga te. Tala ndeko ndenge makambo azoloba. Continue papa. Si oza na mutu ozo pesa bilo kwa bien. Et pesa na soso sentiment au pesa ba argument. Au moins na yo comment abaku conscient pourquoi. Pourquoi? Na yo comprendre les lots. Parce que belebe bazo mitu na question. Na yo comprendre les lots qui était Maman Belvi Kandi a valoriser culture congolaise. On a aussi là où il y a une cité. Et ça va si la tête pour Belvi Kandi ça on s'en est tout. To pesa rata na basi la na Belvi. Na non pas vrai. Non pas vrai. Si la Belvi na ba 5 derniers films na bango au moins la Belvi petit makas sur les gars ici là. La film est au dit la mana et on chata 10 qu'on soit des docs pour quitter tina sima des docs tina basima qu'on soit on paye biso tina sima au moins moi bébé petit makasi mais ba au film là yo makambo zo mais musala na mwana musala ben inconscient au film faut excusez biso toi la période ba kosu oui excusez vous comprenez et musala la bateau yo bateau conscient sur le vérité aye on va y avoir film mais la vérité maman Belvi Kandi a ça la film mais mon extraordinaire zonga pardon na mona ngo kimelo kwa na zonga na biso ba pandisa ouais ba pandisa vraiment botika distraction ba pandisa oyo bazo de maman Belvi mo kota na ba distraction ba zooma te parce que moi le lo ba zooma kasi ba zooma ba bato de tout si la te parce que bato et ba côté ici si la distraction si la ba côté na ba mouvement ba distraction wana parce que là on peut ça ma canada yango wana si la bazo kota na ba distraction wana a côté ba sa kota si la kota na distraction kasi on a ba kasi so côté les 10 derniers tout au bani na dialogue zonga na sima au bani ya biso zonga na sima au moins Belvi eleki et Belvi eleki pourquoi Belvi a ça na sa distraction tu Belvi tala ka mutu Belvi so na musala na ye Belvi so na musala na ye ya moto lo bakango Belvi so na musala na ye Belvi lelo sur le bi bato nyoso bazaka pembeni na eba longwa ozio Belvi otie na kata chambo kangeli ye a ko fi lelo bale bele tina suka makambo yango wapi yo mtoza so ozio Belvi kangi ozio ba fenêtre so kangi ocha eta na wezi pesa solani pesa solani oche Belvi comment pièce ça comment bimise no pièce no mukangi bongo mama na yo yo mama to bati eza ba
sila à côté na kati yango comme ça sila boye maintenant ozolo babongo to succès na promotion conclure likambo ozo biso bapandi sa moto bima na disation pour na film na biso des doc parce que biso musala biso ezali na mona ki dernièrement na restaurant na biso o mama belga saila alba saila ba famille botati asaila ba congolais nyonso non ya kolia to okende kuna en tout cas photo sala moi un petit selfie so ke kolia to ke luka yete na kina kolia on a biso to kolia mais ça mama belga ça qui restaurant o kende to okende ngai yo Rogeline na Lifanto tout qui lia o yebe na nu Let's go au restaurant. Mais la famille, moko boye to kolia plan moko donc. Na mona restaurant na pièce. Na mona la deux places des catégories. Na côté la biso. Ba ipo ya mabato. Côté la biso et là ma bête. Eza mutu moko boye to zala na ekuna. To zala na e biso azaba ba ku. To kele da kolia kuna. Mais visibilité boye dieti. Makaya boye za kuna na legume vert. To koleka déjà kuna. Namonaki na anniversaire na ye malgré nazoki empêchement bilo mosusu nazoki empêchement mama beve alobaki bandeko nanga bolobelaka nga s'il vous plaît mosala ma promotion obi liloba wana esaki neti kokitisanga ma ya miso yango omoni nayebaka nasali eloko oyo ya ti nga lelo nakomosala promotion ya belvie oyo babengaka marketing agressive. Donc, nous avons des produits qui est Belvie Kandi, dans la Sanamukilike, Aza danger, Aleki Sila, Aleki Batu. Et non, qu'il n'y a pas de film. Les noms, maman, c'est qu'il y a pas d'accord. Oui, on peut s'allier par rapport à Ndeko, la Belvie. Oui, nous sommes d'accord. Parce que au moins, les lots, tant au moins, ma pièce, ma bio, ma longa, on m'a Belvie Kandi, c'est la mission. À tout moment, il faut film. Namona na yo na tala na yo ozoya o me de doc esa boye esa na boye o mo ni era muso mona ba na wali ngala mais o tala me a comprendre mo ba blo muso mo a comprendre les millions muso mais blo muso da mo bi ka mo ba o yo ko expliquer na mais so o yo okoya ko ba ni ko décortiquer des doc ndeti we des doc on expliquer biso mo ba on ja mo la ko ba c'est Emma là ba onja eza le roi des dogs nous sommes dans film même des dogs sur la scène maintenant moi j'ai compétence sur yo on nous expliquer ba to koyeba il comme mais quand nous on peut avant mon et le mot pas que va poser question dans facilitant répondre nous sommes dans ça il y a théâtre Belvie Kandi on comprend ba l'homme so ba leçon sur un cas pour tirer donc ba l'homme na distraction ata ba ofi ya bilo ko ça nenge ko ba ça et ça que pour nazo ba ko ba ça la poème de yamba na plateau te nazo lo bi ba mo be ba ko yamba yo so bo yamba na pour mes ati bande ko ba to le maman Belvie Kandi so mo bo yamba na pour mes ati mais pour le mwandi na distraction te mais bien quand ça va faire que félicitations bi ata l'émission ngana yo ozolo ba très bien la personne be mbote bien quand ça biaka zanga azape kumoko ya biso ya communiquer za famille libote biaka zanga ba mbote na bisi mwana suka famille libote mwana suka famille libote alors biaka zanga pardon so esenga na fuka na bité na fuka ma ba fuka na mutamuki mama bezali nga komote na ba chrétien yoga bela ya ko fuka yoga nazo fuka mela bangote mais nazo fuka mela misala ya kitoko oyo mabevezo azo sala mais bango bazo nga babima na c'est que attaquer bateau aux films moi qualité par contre la distraction de mon bien c'est par contre la distraction na sens ni na supplier ba moi ta tout contre la distraction te maman bébé kana ça ça qui to valoriser musala na ye et ça quoi les ba ba bondela de la distraction na kata lo sambo moi ça dit ko tala ba film ko ça la promotion beaucoup appelle tout ça la chaîne à passer ba ko ina fuka ma parce que fuka me la nzambe donc on sait on va pardon ya boye na supplier bien tout ça la pro na route beauté tout ça là parce que maman Belvie au moins maman na été nga za ba ku conscient na za au milieu du village on se comprend tout ça na vite impose tout ça là musala voilà alors parti na biso ya promotion ya film na biso des dogs bota la film oyo parti nango ezali na mboka bota la niveau jeu d'acteur ezoleka bota la niveau ya incarnation des rôles c'est quoi l'incarnation des rôles c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage
bandisango oyo tolobelaka théâtre tovalusaka culture tozoloba mpe makambo malonga na monoko na biso. Je salue en passant mon ami Gesho Ingange oyo lelo soki nakoma koloba bathéorie ya ina boye parce que ye moto amemanga na ina alakisanga prof Mwambai, prof Elbaz, baprof ebele et puis na bandaki koassiste na baexamen ya bana ina ebele komeka na gérer comme étant que c'était oyo mokuwa moko komeka te pena coach. Voilà toye na likambo oyo mama na bino azosala film Jean 10-10 film Jean 10-10 tendresse ayaka oyebisa biso bafilm nyonso osili asalaka ezalaka mbwakela abwakelaka Belleville. Tendresse alakisaka biso épisode moko ezalaka soki c'est trop tard. Film yango titre ezalaki c'est trop tard. Alobi c'est très tard s'il a déjà s'accueilli. Accueilli cela veut dire akabwani na Belleville. Lelo Zuma ya vani na kiti alobi que Jean 10-10 eza Belleville. Abaku conscient nazotikelo micro otelema yo moko ngana bima pendant minute okoloba na bandeko na yo na Belleville na sila nani aza Jean 10-10 soit Belleville aza Jean 10-10 te sila pas aza Jean 10-10 te Zuma nde aza Jean 10-10 po toyebi version na Jean 10-10 elingi koloba nini pour traiter Belleville Jean 10-10 et puis Zuma otala ye mwana mobali aza na mwasi na bana na ndako ayakova na TV po aloba Zuma alaka biso akoloba vérité moko o Belleville soi-disant akangela ye na bureau bango mibale bavanda soki tosala aboyaka te alingaka azala dadi na biso Zuma aloba biloko na TV bato botalaka makambo botala boyoka mais lelo Zuma pourquoi kaka bato so bamutu akaboli na Belleville lelo komaka toza na makambo akoloba toza na matière akoloba Zuma lobi lelo akodévoiler Belleville ndenge azodétruire théâtre akodévoiler Belleville lelo ndenge aza Jean 10-10 en tout cas abaku conscient à vous l'antenne nga oloba vraiment boye mpona bato na bima natika yo ouais te po telema mpena na katikati ya tige voilà nga na koloba na ba-inconscient lokola bato ngo bazuma na makambo bazosala ya kobenga mama na biso Belleville Kandi banani bozongisinga banani inconscient lokola nani lokola bazuma azaka ye moko ba tendresse comprendre oyo babenga mama na biso Belleville bayagola ba miss lolo bayagola naoki babi miss lolo abengaki adangili ya solo omeka bazobenga baproposenga nde na ya koleka ote tobongisi koleka ozoka kuna ngana kei te nazoloba nde vérité okei na otia nazoba vérité oza bakukuti sikoyo meti sikoyo soko bengele aza famille libota te yo kasi na biso nasobenga tokoloba nini nolobaka vérité loba peut-être yo olingo olekisa mo te olingo olekisa otie mama défi babenga yo soko obengi babenga yo tolobela vérité tolobela vérité soki Belleville Kandi asali mosala bien tolobi asalaki mosala bien soki sila bisala asali mosala bien tolobi asali mosala bien voilà continue tukoza matata continue bakokonsent ba inconscient loka bazuma kobenga mama biso Belleville Kandi Jean 10-10 oeskisenga etilinga na kosola kutu omoni Belleville Kandi aza moto oyo soko azalaki motema mabe ve bandeko nyonso ya bacomédien mais alingaka pesa si alikanisi ya kosala chaîne te bandele eloko wana soki Belleville Kandi kaka ndenge bolobaka azalaka motema mabe ve bacomédien oyo baza batravaillaka na ye te akokaka succès ya baninga te nde Belleville Kandi alingaka kopesa si la idée te ya kosala chaîne on va même si la boyaka il c'était ma Belleville Kandi atali visibilité oyo komi nango na chaîne na ye ya boyaka si la boyi abi ati no sala te ya c'était ça la chaîne na yo par rapport à visibilité banini yem ta pesa idée wana soki Belleville Kandi azalaki motema mabe est-ce que ça eloko wana Zuma nde azabi makambo ebele ozabena bakuka ebele obi osalinga nzoto malili Zuma nde eloko wana obengi obi eloko wana babenga oni na théâtre var vidéo loko presse na bamutu azongiseli biso yango makasi Zuma donc ngakuna bisa Zuma nde aza Jean 10-10 oui aye koyiba sila mais Zuma aza bino oyebaka te Zuma
ba tendresse ba nani ba Miss Lolo ba yagola basa ba famille bota révolté ba famille bota révolté tika boy oh bongo nani Zuma ndenge toyoka lisolo azala négociation garde du corps ya yemoko te abi andazaka terre te yemoko mtaba neko négocier ko matala sima bela ah pour tout le monde na vidéo mo ba memeli sac tout le monde na vidéo va maître ya ko mabako na sima ya pia ko ba jouer ba film mingi ya ba assassin ba yemoko OK yupo yo kalika mongo au monde likambo yo tendresse tendresse bakunda na Miss Lolo na bureau ya Belleville akata tournage ouais bon alors ba likambo ni ko bunda na bureau na basa tendresse akangisa Miss Lolo akangisa Miss Lolo famille boto basa ba famille boto révoltée et puis ça bongo ko kanda bon ba linga ba bêtise o ba sila basa ba tira ba bébité ma bébé pour ba tele no kona ba bêtise o ba sila ba tira ya ba Belleville mais biso different nga ba bêtise mo amanza ba sala comprendre ya mo ye pesa ba mo kanda comprendre mo ba Belleville on ma bêtise ba mo ko zo bon ba so bébité ma linga bêtise et pesa mo kanda ma bêtise ba sila quoi andima ne ba bêtise wana zo deuxième mot tu es bien parlé vraiment mon frère comprendre Belleville ma bêtise vu que si la bengana barezi abengana elikola bêtise pour de la presse bengana elikola bêtise on a bêtise parce que bébé rolinga ta fandi bo extra ntaka ifika papa elombe ils ont malédiction azana no papa azana no bébé rolinga batu babibisa ba matière ya batu te nenge babibisi soit disant ya décor nenge Miss Lolo azoloba OK est-ce qu'on va Miss Lolo muke la place bo fait la pardon est-ce qu'on va Miss Lolo moi muke pour ça la muke to OK muke kaka poto su comme une sur suka système à télé que batu balinga likoma félicitations vraiment voilà tout à la Miss Lolo a piqué ma casse alinga mama centre na libala na ye babimisi secret nanga babimisi secret tendeni yo mobulu kimbangu nyoso twana otika tala d'accord komeka tena na matière na komeka te komeka penza te komeka ngate d'accord ndenga zawana aibike magambo Miss Lolo lobby a cosité d'accord a lobby na ngaboy pourtant na lobby ke d'accord a bengi ngai na akomela nga na beti vie bien okanisi nga na komeli yo pona pekisa yo ba mission na kombo na nga non bakisa kutu ba mission zwa na yo zwa ta na yo loba vraiment mais tour na nga ekozala yango na ye penya na répondre d'accord au moni tour no wana mukolo ekoma na ozela ngo makasi na ozela tour no wana tangu mwana oyo ya mutu munene kisimbi mwana oyo ya kisimbi avandaki aofinga bato oyeba eteke yo passa relation amoureuse na ye osala relation amoureuse na ye oyeba kango te toi tu penses que yo ya obangisanga moi les grimaces là omoni o na osala yo boye na olakisa yo na omema yo wapi moi Miss Lolo nazara te na sedaka kutu te na biloko buzoba Miss Lolo alobi décor abengi ye pour menacer na téléphone ya ziongo menace ok décor alobi continuer koloba makambo wana na bengi yo pona pekiso te mais tour nanga ekoya yango etindi ye ayakosala nini aya koloba boye ndenge alobi bototani na nini tandis que Miss Lolo yo okoki koloba décor waza marié lelo na mwasi ne kabima na fille na biso Laetitia Mwamba kotala biloko kotala ba entourage ya mama na aussi na tala entourage na bato kwa Miss Lolo eloko esali ya bima la culpabilité ça ayebi ka saima ayebi ka sali décor mabe mais culpabilité mte sali pa mokambo po ala wa ka ne to mona chikoba be obeti na mbata et puis ce soit beta les sous au décor je continue les sous continue bimisa sous o pe bomba ki donc dès qu'on a biso sila asa entouré na bato ba bimisa ba matière batama kiona ya mona be nini na be ba batama kiona et batama kiona ozo pa et puis ndeko na biso sila apesa ba mo pe sous nzela abwaka ye ozo ba maleki na yo ozo pa o wana ebi makasi oyi mama ebi yete
ema ke sila mtatindi bandela ema yete ema ke sila mtatindi Miss Lolo mais bon soki muta ko sala mabe yo zo kama na ika ema ne yo mtotindi ya moni be ema bongo ya moni be alinga alinga bango te pour makambo yo. Voilà, en tout cas, télévision Zangonga, Abakou conscient, beaucoup de gens n'ont pas d'engagé, Babakou Bobengaye, pour la jaloux naïete, pour me faire corrompre, mais il y a le but à tout cas égal à la vérité. En tout cas, Ngombe Zangonga, tant que personne sur la chaîne Oyamoyo, dès qu'on a biso, Abakou conscient, moi les Lobano Souka, Papa Chaboud Mayembo, Abakou conscient. Papa Chaboud Mayembo, Mamote na yo. Mote ma maman Anas. Il y a des années là, warrior, des années sur la famille. Biso des années hypocrite. Mamie Tadina de Belgique. Mamie Tadina, maman. Les autres ont répété ma banga na ngana ma banga na. Mamie Tadina. Ils ont boire quand ils vont boire qui na nota la base. Yango wana vraiment. Papa Chaboud Mayembo. Papa Chaboud Mayembo ba mote na yo nzamba pambola yo. Mote ma maman Nas. Mote ma maman Nas. Bino mbali nzamba pambola. Maman Fifi Makuta depuis États-Unis. Maman Fifi Makuta nzamba pambola we ezanga ke songa. To bosanité, sœur na biso Wanito Esther na Égypte. Wanito Esther na Égypte. Famille Bota na leli bino. Chichi Katema depuis Arabie Saoudite. Chichi Katema depuis Arabie Saoudite. Mboka nzamba pambola mboka lumière. Diplomate. De bonne sanité. Sœur na biso surtout. La maman chérie à moi, si on a sauté na base à Londres. La maman chérie à moi, c'est Londres toujours. Maman Claudine Bokatola. Maman Claudine Bokatola, maman Nabiso Oumela. Maman Aminata Toulomba. Maman Aminata Toulomba, balobi yonde toujours. Et famille Bota, au monde système on ndengeni tige tipo ayo bana so batuna. Na pesi mbote na Blandine Matumona, mona. Blandine Matumona na pesi ope mbote. Keren Matumona, Kera Matumona. La famille Bota. Keren Matumona. Famille Bota toujours. Na pesi mbote na Chance Matumona. Chance Matumona engaye betuli ba différence de yena Chance Matumona famille Bota nazo lelo mabe. Eric Ndongala mbote na yo la rigel munene. Eric Ndongala grand prêtre nazo lelo mabe famille Bota na rigel munene. Munene rigel munene est-ce que ça fait munene? Azam. Est-ce que ça fait munene? Azam munene rigel munene. Bona poto. Donc moi la poto en tout cas famille Bota place bozali ba shalom na bino. Toza na système à tige, bon système à kibange komi bu. Ya boaki ya nganga pe na boaki ya. Yango wana. Bomesa na bobo esili wana. Na pesa mbote na qu'est-ce qu'on kolwezi. Kolwezi. Moi si le grand frère moi si n'est pas comme am ta famille Bota. Tika boy. Jocelyne Matumona. Jocelyne Matumona na mobile Rigel Matumona. Jocelyne Matumona na mobile Rigel Matumona na zolela bino mabe ba famille Bota. Patrick Fimpoulou. Famille Bota toujours. Christian Fimpoulou. Christian Fimpoulou, Bamote na bino. Merci. Mabibanga limana na poche mais dimina poche te dimina makanisa. Pas ta famille Bota, famille Mambona Mobimba. Famille Mambona. Yo bakuko eba na ba famille Bota boende. Mais yo na ba film mais na notre pression. La famille na presque ba ta famille Bota. Mais au décevoir un peu Babakou Bouté. Mais comme Abakou conscient. Conscient. Famille Bota conscient. Mais puis la famille Bota inconscient bazala. Voilà to silisi. To e matanze mbuko. To bi mana biso yo bi mana ngamu na ngapela bi mina ngamu nanga. Nzela mususu te na kolanda. Ubele nzela na yo. Nana kisanga zila ya solo. Oh Yesu Masia totiki belle vie prière. Totiki belle vie na maboko na Nzambe. Bayini satana nyonso tu bayini nyonso to Nzambe. Bwakela bango moto etumbaka ya prophète ya prophète Baal. Nzambe tumba tendresse. Nzambe tumba suma. Nzambe tumba Miss Lolo. Nzambe tumba Yakola. Nzambe tumba Yano. Nzambe tumba Barezi. Moura de la presse pour ma chérie mon frère Nzambe. Kobiki Zayete. Tumba. Nzambe confondre Sila. Sila. Campagne de la Belgique. Na papa munoko ya sui wana. Nzambe tumba bango. Bangonde bakodinda ngambo oyo bango baza bangonde bakodinda feu de voir. Amen. Amen. Système à prière ezongi tokataka ngo bezongi bokanza tosala jiki oyo kangami na se kangami likolo. Bye.
ya obima na ngamu na ngaki bila ngamu. Tomona. C'est la mosusu te.